Bonjour, bonsoir, Balandinio, surtout, il y a Spaga TV, Spaghetti Love, Spaghetti Chou, Nalela Bino Mabe, Bino Yango, Bambote Belé, bonjour Nabino, bonsoir Nabino, Moyo Wan Nabino, Babari Mozuri Nabino, Nyos, on a pesi Bino Biska Bozali. Tellement la kraka Bino Mina, on a tika Bino Temi Kolo, on a Bino Tozongi na makusta, maman Spaghetti. Donc na Yesu su awe pa ya la ligne star koya kosala bino elubu ndeka toyokana ki elubu na biso ya matembele ya kokalinga matembele kaka bakalinga bobaliaka ngona loso na kwanga na nyoso donc matembele biso tosala ngo lelo na la ligne star okita poye mtaozo nga bilili oyo na pese ba motembele ba gros bisous la ligne star moko mamukapa ya Mogo, maman la Prinel, maman la Priska, maman la maman la Priel, Priska, après si maman la Emilia, maman la Emilia, motema ya donna impulu mboyo, babien qui veut dire, autrement dit, babien sous-marin, bateau de guerre, sans trop quoi. Mbote belé la petite nanga Laetitia ifanga motema Peter ifanga yo yango yo na bosanyo te Cecilia Nzayo yango yo pasan chango motema Nico Kaungu petite nanga aigle yani Bill British yo yango yo donc taifa beauté les gars ya promedier ya prome viva donc ya bino yango yo na lela bino mabe ba yo kite na lela bino mama Philistine mama motema ya Costa manana ya yo yango yo yango wana donc sikoyo mama la ligne na kita azela biso bilili to la sabino biloko to sala bino merci les spaghetti chou donc lelo na présenter bino biloko to sala tout d'abord lelo to sala na matembele na biso to sala to kata ngo mike matembele okalinga ba mama basala bakata ngo minene te so kata ngo minene elinga mebi makasa tango kalinga esab makitoko te fo kata ngo voma mike oya mai nde totika matembele mibi mais oya kokalinga fo kata ngo mike apa matembele na biso toza na mbisi na biso ka mungusu to sokoli ngo déjà to bongisi to kocha Thompson na biso poisson de mer na biso to bongisi ngo déjà to stokisi ngo to longoli mikuwa et toza na huile na biso pona kosala kokalinga matembe na biso toza na ndamu na biso poiro to tiango penze belete toza aussi na pichard donc loko eza matembe na kokalinga to kocha biloko nyonso to pichard epesa pimbo mbisi epesi pimbo Thompson epesi sucre donc nyonso pichard epesi na elengi nango mwa tomate wana esa kitoko to na tomate na biso mbuma toza na ndembi toza aussi na oignon na préparer ngo na préparer te oignon ezali muscade pe ezali tochada poivre noir donc tozo kende awa toza na ngolo na biso tokolia ngo na matembele na biso tango tokolia tango tokalinga matembele na osala tolia na ngolo otumba totumba ngolo na four déjà na sina bongisi ngolo na sokola ki yango na longolo basaito ezaka na kati ya matama o esalaka ngolo bololo na tiango citron na sope na ngoma ya moto na boaki na saisonner yango na ndembi na gingembre na litungulu na ail et puis na tchema bouillon na tche biloko wana kaka eza belete na pilipili na baxi huile sito saison skoto ke tchango na four na biso alors to ke lesko ko bongsa matembe na biso bongo la lide alanda biso la réchaud botala ndenge to sala recette na biso merci beaucoup. Alors maman, moni matembe na biso yango yo. Asi na chango déjà na moto, na chaki déjà mafuta. Sikoyo na tie matembe na biso na moto. Moni ndenge tozo kenda ngo to bandi déjà okalinga ngo wa. Oyo na longoli maite. Po eza matembele ya okalinga. Tozo kenda ngo na forme ya kokalinga. Donc kenda ngo boye. Sikoyo machena nundembi na biso matembele
natie mpe poiro na biso toke nango naokalinga nano ata pendant 5 minutes après naolakisa bino nde toke nango. Merci. Alors ba mama sikoyo tobakisi matungulu na biso toke naoka na système ya okalinga ba mama système ka ya okalinga kobobosana te nalakisa bino tomate ya mbuma tokotia aussi tomate pelé po loko eza ya okalinga feza mwa rouge na misu po emonana kitoko na kolia kwa. Donc toke nango ka boye tokozongela bino. Alors ba mama bomoni matembe na biso yango tozokeka tokalinga ngo kaka tokalinga ngo sikoyo tokotia tomate na biso ya mbuma tokotia tomate na biso ya mbuma totia tomate na biso ya mbuma sikoyo tokotia mbisi na biso ekokauka ekotoka sikoyo na tomate Thomson ezalaka nango peut-être soto tokisaki yango déjà puis pichard pe basi balamba tokotia yango presque so tolingi tokoma na mwa suka nde tokotia totie mbisi po matembe na biso ezwa goût ya mbisi tokotia lisusu tomate pelé parce que bomoni tomate ya mbuma etia yango ka couleur moko ya bongo bongo mais po etela kitoko matembe na biso tolia yango bien na loso na kwanga tokotia yango su tomate pelé. Donc nakozongela bino nalakisa bino ndenge tokotia tomate pelé na biso na matembe na biso. Merci. Alors les spaghettis bomoni tokone kokalinga totia ba tomate na biso nyonso pelé tomate ya mbuma esangani sikoyo tozobakisa ya tom sane totie na jus na ye totokisaki kobaka jus te gunde yango wana awa totie mpe ya pirchard na biso oyo tobwaki ye na kati limisanga na otia nyonso te biloko mpe eleki ebele pado na loboli ndambo ya pisha bon tokela yango boye sikoyo tosala kaka kokalinga ngo ensemble ezosangana kaka na 4 jours matembele so bato mosusu bakokata misapi te nalongo na komba spagalove wana kokomisanga soki spaga nini soki love soki spaga love bon totika yango toka tobanda otala yango tozokalingaka ti tolakisa bino ntango tokóma na suka. Merci. Kotia mai te mama matembele ya kokalinga batiaka mai te ozokenda ngo kaka boye ti na suka otiaka mai moke po esalaka ebouge kaka mais kotia mai ebele te. Merci. Allo mes abonnés ya bino yango oyo ngolo na biso yango ebeli matembele na biso yango ya kokalinga na loso. Donc tolingi tolia boswete biso ba bon appétit yango oyo. Merci nalingi bino mingi. Ciao ciao ciao.